L'histoire du journal de Kina TV, la championne, c'est le mari de ma demi-sœur qui m'a défloré. C'est le mari de ma demi-sœur qui m'a déviergé. Je suis née en France. Bandeko, yoka histoire ya leki ou ya Betty. Mobali ya yaya na inde mutu a dévierge ye. Tango ba vidéo ya pasteur oyo ya Afrique d'ici de Tamboli, nde a contacté la championne, ça fait de cela 2 jours. Et on a vu loko les a à peu près ka ba sijango to meka koloba pour voir combien de gens qui souffrent dans nos maisons, bafandi na ba péché chéri, azo mona te akoyebisa ndenge nini et tout. Donc il passe na motema bandeko. On se retrouve juste après la pub. Suivez. Concept TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke mama massivement okozala décité awa mwasi mayele nda kosala mosala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke moko zala deux cités afisho nde makambo afisho oza danser. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit Kina donné Kandono Tekela, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné nyo de Kina TV partout dans le monde de Sika. Bozali et je dis bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benzola Moutugata, le 4x4. Et un grand merci à Chimi Makeneshi, le sponsor officiel de Kina TV. Que mon Dieu vous bénisse. Bana ya Congo, bana ya monde entier. Oui, sur le mot comme sponsor de Kina TV. Zala kobanga te ozala mwasi ozala mobali kobanga te zwa courage hein lokola chimie azwaki avec été la championne qu'est-ce qu'il faut pour être ou bien pour devenir sponsor officiel vraiment un grand merci na yo pe oyo robota courage basololaka kaka bana ya Congo bana ya Afrique bana tous les continents boyoka lisolo oyo eza passe alobi la championne beta lisolo na ngai yaya na nga demi-sœur na nga mobali nenda de Florent ngai. Papa na biso à l'âge de 18 ans au pays na Kinshasa, à Salaki na Sentaki maman na biso. Ma mère, notre maman, elle avait 15 ans tant au papa à Sentaki. Donc bolingo ya bomwana. Ndenge zalaka ba bota mwana moko ya mwasi oya 15 lana oya 15 lana oye ko salaki papa na biso papa ya mwana na biso Sandra oya pesi lisolo papa ya Sandra aye ko voyager aye poto asali vie nde baje nyonso basalaka vie azwi pe basi esimbaki te tango déjà bambule leki hein bambule leki je crois nde Sandra lobi ça avait fait plus de 15 ans donc il y a na bango oyo babotaki na Kinshasa elle était déjà une grande fille tango maman na bango aye kosala nini baye kozongisa relation papa ya basandra tango ake na poto asali vinda mona kokaye kosala amonika ezosimba te akanisi bolingo ne ya bomwana akanisi bolingo ne ya kala oyo azali mama ya basandra nde basali nini papa basandra asali makambo abengisi mwasi tango mama basandra aye na poto babundi ensemble babengisi mwana na bango oyo babotaki na Kinshasa quand leur maman avait 15 ans et leur papa avait 18 ans naza sire bozo comprendre nazo mikotalisa bino mpo bosala nini bo comprendre donc voilà
Vraiment, bandeko bolimbisi telefone ezomeka kokota mpona azosalela telefone oyo yango wana nde bolimbisa vraiment nasali erreur makasi parce que à tout moment ekobanda kokata. Mwana na biso alobi Sandra alobi la championne nde baparent babengisi grande sœur na biso mwana na bango babota liboso. Donc Yaya elle était déjà une grande fille. Na biso na ye toza vraiment na différence à plus de 15 ans. Nde biso toye kobotama papa boti mwana liboso ya mobali aye kobota ngai. Tanga ye kobota ngai na ya na ngai mobali toza na écart ya 5 ans. Donc Sandra na Yaya oya mobali donc baza vraiment na beka presque kaka 20 ans toloba donc Sandra esakolaki tango pardon mwana ya liboso ya Kinshasa ménage mambroyo mwana ya liboso ya Kinshasa esakolaki tango Sandra abotami donc azalaki déjà mwana wa koyi komema ndeko na ye atikali na ye pe sans problème e kosala ke mwana abotamaki na Kinshasa aye kobala tango aye poto awumelaki te abali tango abali Sandra maman ba Sandra azalaki vraiment jeune parce que abotaki na bo jeunesse nyonso elle avait encore 15 ans. OK? Donc tant mwana liboso azokoma na ba 20 quelques années ya azalaki na ba 30 quelques des années. Donc azalaki na vraiment mukolo te. A continuer kobota aboti bana. Nde sikoyo la fille alobi Sandra alobi la championne mobali ya ndeko na ngai je me rappelle azalaki na ba 5 ans 6 ans. Maman de temps en temps tant baza kobimaka bandoke notikaka biso epai ya na biso liboso babotaki vraiment son mari abandaki kodwa te ngai la championne te vraiment eza na bamakambo mosusu ça ne vaut même pas la peine ya koloba mais il faut naloba quand même parce que grande sœur pande kobenga maman aya kotikela biso ye mais je crois pas que ma sœur avait idée non c'était juste que son mari il était je sais pas pédophile ou comment mais abandaki kodwa te mwana na biso Sandra na ba âge ya ba 5 ans 6 ans de Sandra ebandaki na badwa malheureusement Sandra moto adeflora ye mobali aya na ye mobali aya na ye na mboko ya France na mboko ya poto nde adeflora ye asala yango mille fois abila champion na ntango na bandi kokola na koma na ba 12 ans 13 ans wana nde nakomi koloba non je préfère rester. Même à Yaya le biketo ya, même ba fête d'anniversaire ya bana na ye, je disais non parce que à chaque fois son mari avait l'occasion, si me touchait pas à la poitrine, ande ko betanga na ba fesse, azo pesanga ba fesse ya mike donc tu vois que azala ki mutu moko perverse, azala ki mutu moko donc je sais pas s'il était malade, je sais pas, mais yende muta de Florent ngai. Champion. Na yebi ça fait ba parenté, je sais pas pourquoi, je sais pas. Tant aux autres quoi dans ne essaye même pas de dire aux parents. Si c'est dit aux parents, bah, ça la nime, bah, parents, bah, ok? Et tikala na mutu nanga, et tikala. Na tikala kolobate. Les lots, bah, parents, bah, koli. Les lots, ngamona na libala la chanson. Na yebite, soki, les sous-mots, ya onde ko memanga na lifelo na yebite. Parce que ni ma sœur, ni mon mari, ni les parents sont au courant de ça. Et quand on a zo bete la yo. Moto ayebi yango aza te kaka ngai na mobala Yaya atikala ata kosenga pardon te akanisaka ngai na bosa na ye et la champagne alobaka likambo souvent soki nabalaki mundele j'allais sortir avec ça j'allais lui accuser j'allais amener ça trop loin mais lokola nabali congolais et puis yo moko oyebi kaka biso oza victime yo nde okoma fautif pour éviter car ba kolakisa musapi pour éviter pe famille sala nini kabwa mais ngai mobala ya na biso nda de Florent ngai tozokende kotikala kuna na ndako epai Yaya mama azokende kotika biso ye azosalaka bamakambo wana nazala na age mokie ba 5 à 6 ans ntango naye kopesa lisolo na ngai la ya plein de filles ya beaucoup de filles oyo bazoleka na bamoma wana oyo le mosusu eza bapéché chéri oyo bamonaka ndenge koloba te ngai moko naza koyebisa yo na ndako ya demi-sœur na ngai mobali na ya biza na ngai na ndako ya demi-sœur na ngai et le métier si tu le vois donc un homme sérieux là mais ce qu'on moni des fois je me demande est-ce qu'il croit vraiment que je peux oublier makambo ya sala ngai est-ce qu'il peut croire vraiment que moi j'ai tout oublié j'ai pas oublié la championne j'ai pas oublié et la pota c'est une plaie
Une grande cicatrice qui sera là aussi longtemps que je vivrai. Yango meka komeka kobeta likolo po bamama bayeba parce que mama nde omona kaka nakotika bana epa ndeko na bango nakotika bana epa yaya na bango mais ntango yaya wana aza na mobali peut-être aussi il pouvait m'épargner soki batunaka la mosusu bapesaka nga conseil ke te omoni mwana mwasi basimba o boye te nde toyokaka la championne on te suit j'avais pas aussi l'idée mais en te suivant je commence à parler avec mes filles parce que j'ai des filles et des garçons j'ai 4 enfants nazosolola na bana na ngai peut-être soki baboti basungaka biso la mosusu lelo na ndenge natikala na cicatrice wana te pasi ye nde akusha na ngai ye nde akusha na ngai ye masie lokola baboti ngai kaka na ye mibali bazali me toza bafille mibale oyo abotama na Kinshasa mama ye kobota mibali awa na poto me ngai nde nabotami mwasi toza deux filles. Ma sœur, elle m'aime tellement beaucoup. Elle voulait tout le temps que je sois avec elle. Tout le temps. Et son mari, pendant la nuit, il venait dans la chambre faire ses trucs. Ce championnat, je ne peux pas t'expliquer. Quand il couche avec toi, mais aux bombe longi, aux banga, tu fais ça avec, je ne sais pas. Et à cause de le premier personne à vouloir te laver le matin. Il y a un côté les masses au bino. Quoi il y a ça qui m'a bien fait vérifier peut-être à vérifier même sur maquillage et tout et tout. J'aime tellement ma sœur que nazalaki obligé obanda koboya kokende epai na ye à cause ya mobali na ye demi sœur nanga mobali nde avierge ngai je pas le courage de dire ça à mon mari. Vous savez les Congolais avaient des maris congolais même s'ils sont nés ici en Europe mais leurs parents viennent de bled olobi ya solo même si ton mari il est né ici mais ses parents tanga koyebisa mama na ye maman na koyebisa bandeko na ye komi moi ça libabe on dirait comme si c'est toi qui as choisi d'être violé par le mari de ta sœur. On dirait c'est toi qui as choisi. Eza pasi bandeko na ngai nayebi te me na kobeta kaka masolo Sandra lobi la championne j'ai deux filles des garçons en te suivant je commence à donner des conseils à mes filles qu'il faut faire attention personne ne peut toucher ton studio maman Ngebi personne il faut toucher. S'il y a quelqu'un qui fait ça, il faut signaler à maman. Pour la nini, ozopesa biso mayele, muta kokaka nyonso te. Maintenant là, je suis là, avec ma cicatrice. Nayebi te soki nakokufaka nango, soki peut-être si Dieu me prête vie, la championne, je crois peut-être quand j'aurai 50 à 60 ans, peut-être même 70 ans, je peux avoir le courage de dire ça ouvertement que non, il y a ceci qui s'est passé là, c'est qu'il a dit, oh, yo kozela kaka koma mukolo bonga lobi oui. Parce qu'avec les Congolais, oyebi kaka. Oui, ma chérie, on en a raison. Pandeko. Oyoki Sandra koloba. Soki ayoka kile msu mama na koyebisa. Ye bandeko toya kolekisa tante hein. Toya kolekisa tante. Toya kolekisa tante. Soki toza koloba. Esika moninga kwei ngana yo to kweya te. Toza mayele ya kosolola na bana eza na ndeko moko atiaki nini oyo commentaire kaka alobi en tout cas totiaka bagarde civile na mama Ngebi oui si ça ya kotia même ata donc otongi maison blanche bino moyebi maison blanche tu peux même pas approcher même pas 5 mètres po baya kolongola opusana même pas 5 mètres po bien blindé ça bandeko toprotéger bana na biso mabe ezali esika ozokanisa te nde mabe ekoya mobali ya demi-sœur na ye ya deflora ye abanda kodoite ye depuis âge ya 5 à 6 ans ntango akomi na 12 ans nde abandi kotelemela et non je vais parler te na boyi nda ye kotelemela ye kotelemela mais eza ye kaka na motema ayebisa ni mama bota ye ni ndeko na ye azomona neti ya kopanza famille azomona neti azoyeba te yango alobi la champion abeta se te. Parce que des fois, encore peut-être que non, mon pasteur et Moussika, ou bien non, moi c'était ma propre famille. Le mari de ma sœur, il est mon frère, mais il m'a fait ça. C'est lui qui m'a défloré. C'est lui. Bandeko. Bandeko la ligne binat.
tambo na mokilo sala ni lo mono makambo to kozana lisolo ya koyebisa ya champion na benga oyoka mingi plus de 500 masolo yo yoka kaka et po botama na via ata mo ba masolo moko to yo so ko kopesa po kolinga ko contribuer ka et koza ko pamba makozaka mwa lisolo il faut vouloir aussi contribuer c'est ça et ça la rappelle moi malamu et ça la force ya nini ya mutu et ça la force ya communauté pona bande ko na lingi bino pour s'abonner na Concept Tâche TV na YouTube kuna basula malamu moi c'est mayele nda musala musala une femme qui se respecte pour se retrouver na nyonso kuna politique ezali culturelle ezali sociale théâtre et puis masolo lenge moko na la championne boye ye pe maman masolo la championne autrement dit nzete ya masolo ye autrement dit maman ya masolo donc c'est un peu ça bande kunanga comment na lingi bino ya tout et ça juste moi les solo oyo Sandra linga qui n'a partagé na communauté à Dikina TV partager les solos tindela ba jeune fille ya ba 20 19 ans 30 ans ba ye ba lolenge nini tant ozokende kotika mwana quelle question endroit maman ye ba contrôler mwana tuna mwana tala soki mwana zozala triste parce que Sandra dit la championne si ma maman était éveillée elle pouvait voir parce que quand je revenais à la maison j'étais trop triste. Mais ma maman, elle était tout le temps en l'air, en l'air. Quand il te demande comme ça, comment tu peux avoir le temps de t'ouvrir? Mais si elle s'est rapprochée vers moi, me prendre même dans ses bras pour me dire, mais ma chérie, pourquoi tu es trop triste comme ça? Peut-être j'allais parler. Mais les mamans africaines, donc avec les parents africains, c'est triste. Mais ne faisons pas le même erreur que nos parents. Donc ça, c'est la phrase à Sandra. Yango na ekoloba tosala ba même erreur te ndenge moko na ba parents na biso tomeka kozala éveillé pour bien protéger nos enfants. Vraiment nalingi bina trop aimé partager, c'était la vôtre la championne la femme à plusieurs casquettes tokutani lobi live ezali live oyoka mama andimi mwana na ye pona libala bombanda mama andimi mwana kota ndako nganga pona kozwa examen d'état tango mwana azwi examen d'état ayoki gu ya nganga mutali bosa ko sacrifice alaki mamo ya tindaki yake ndoko kota ndaka nganga pona examen d'état ya ki machi vi oyo okoti libala bombanda mbanda pe kuna mwana na mobali brillant mayele tiko yi azomona neti ke mwana nanga mwasi lokazaka mayele te soki azwi examen d'état te bandeko ne babali kasi examen d'état kozala soni mwana kende kokota mwana tanga akoti ndako ngonga azwi gu wana ekomi mibali akanga na kisi bino mo boyebi nganga po tosalelo boye pesa mama moto liboso pu ya kolongwa live lelo na 20h30 ya kozanga te putulu ekomata makala ekomata nzungu ekomata na mbambelo ekomata ececeri asedipeta awa nzeta masolo meki okosala nini okokangama vraiment nalingi bino atro Concept Tâche TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afi show kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke mama massivement okozala décité awa mwasi mayele ndako sala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke moko zala deux cités affiche nde makambo